Olinga une sœur à l'église, Déborah. On a lingué. Na un jeune frère moto za ine na église na beteli li solo. Nzonde mutu na betela li solo. Kwa nge na ozwa to, nzonde pas chaka miso pas la serre. Asala rason et pas ouais ranson. OK. So obligation ça qui pratique, il faut que dans ozwango na ba séance à ba répétition. Na ki ko sala choix wana. Quand je fais ce choix, c'était pas aussi facile à l'église. Donc on a ça choix wana. Na ke na ebisi pasteur. Wana ngamom na kende vers le pasteur. Ton ebisi ngabi. C'est bien, mais nous devons prier. Dikambu tango e komi pas maman pasteur. Et petit problème dans l'église. Ah bon. Est-ce que pour soi famille ou est-ce que ça peut être famille à Madonga? Kindo kieza kuna mwana ngayo kukufa. Kuna isigo vraiment, on passe à salama pasteur. Maintenant, s'il vous plaît, évangéliste Eric. Et l'eau connaît cause de base, oh maman pasteur Kobo ya binembalé. Est-ce que Zaki na mobile a repéré la sœur, toi Zaki na moi c'est pour la paix. Et l'eau connaît Tinine, pourquoi? Bon. Évangéliste Eric, là pour Jésus revient bientôt. Et nous allons so na éviter enlèvement écoutanga en vie. Toi écoutanga na koufi. Évangéliste Eric, es-tu prêt? Let's go. Shalom, shalom chez vous, peuple de Dieu, très chers fidèles téléspectateurs, les amours. Bien. Comment vous allez, papa? Ouais, Dieu fait grâce, tout va bien. Gloire à l'agneau. Avant de retourner à la régie, je vous demande de saluer déjà nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. S'il y a un mot. Je dis bonjour, shalom à tous les téléspectateurs, téléspectatrices partout dans le monde et à qui j'ai dit... Ces derniers temps, j'ai un message au peuple de Dieu à qui je demande à tout le monde de se repentir car Jésus-Christ revient bientôt. Merci, vous êtes tellement direct. Gloire ça rendit à Dieu. Nous retournons à la régie avec Alain Kiakala, avec cet élément du concert humanitaire du 24 août. Réjouissons-nous dans les Seigneurs, Nathalie Moussibou, Nekab depuis les États-Unis, Papa Guy là-bas, et Maman Lauriane depuis l'Afrique du Sud, pour Papa, ma petite sœur Marlène Bouy, et on se retrouve tout juste après. Réjouissons-nous. Ok, de retour sur ce plateau. Merci beaucoup Alain Kiakala. Que le Seigneur te bénisse. Donc 6 ans. Ce n'est pas une mince affaire. Vraiment 6 ans. Les Alipaté et Okata. Maman Marie-Claire Karawa, 6 ans. Tout bien on dit m'a bêti à moi-même que j'aime beaucoup. De bisous, bisous, bisous. Aussi à ma maman chérie, maman Made Kebani. Maman Made Kebani, God bless you. Thank you, mon frère évangéliste Eric Mbouyi, Mikole Belé.
Ouais, mais kolele qui moi mingi. Mais tozali. Tozali yo tokutani susu. Ouais, par la grâce de Dieu. Évangile c'est qui là Jésus revient bientôt. Et n'ingolban. Que Jésus revient bientôt parce que banda 1900 et quelques. Banda wa kutu na botemte Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Pourquoi que Jésus revient? Bon, exemple loba nzambe tokoka kolango te la Bible dit que Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Et na loba na bana nzambe que oui, c'est bien bon biso pe to botami to kuta li loba nzambe ana que Jésus revient bientôt. Mais na loba tangu to ko ba ko sala mabe parce que banda ko la biso Yesu azo ya kalate, azo ya te liwa pesali. Donc avant la venue du Fils de l'homme, il y a aussi la mort. Donc il faut être prêt parce que na évité enlèvement ekutanga en vie, to ekutanga na kufi. Évangile, es-tu prêt? Merci, c'était juste l'ambiance pour recevoir mon invité. À un témoignage, je m'occupe pambola bananza mais ma casse bat yo kala mais les lots le kozongilipso to pesio maloba témoigner na nkolo Yesu Masia to suka kibisika wapi copine na yo wana mususu asi avoyaki tikali na mususu à moins que je me trompe. C'était ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, en fait Tosuka qui est sika Gloria voyager. Natikali na ekolinga Stéphanie à qui on a évolué, mais un jour papa bangwa dinga yité bon. Papa bangwa zaina besoin ba dise mobile za mbongo mingi. Babanda lo banga za distraction pour na mwana nae. Et après on a évolué. Et là banda ko sauver ngeza ki mwana ya concerné moko. Alinganga mingi ti lelo abenganga to so la bien que relation na mama de ki nezara souté ya za ki soki ba sa elinga complet pa mabangwa ya sinalenga ngape na duki comment s'échapper Jonathan na ba David là. Ouais, donc on a duki comment s'échapper mais un jour papa mabangwa benganga avant de singa quand to vandi bo singa bi o milingi te papa pourquoi tout na bon abina répondre à la question o milingi te na bina milingi abiso milingi tika mwana nanga mais so milingi te so continuer na ye na osalo mabe ça nga mabe abinga na olobo ka monga bi bon au fait mambolo bana o comprendre te yo za mwa muke na bi tika mwana ngai so ko continuer na obebi sao ki bo mobali na o na ye sérieux alobi si atelemi. Je ne vais pas te voir ça. Raisonner. Parce que tellement que papa m'a mouluba. Bon, en fait, Nabi Bakassa bien. Bon, en fait, non seulement ça, mais Nabi bon a histoire à côté à moi qui si basa j'étais surtout na bana bangwa basi o bache la amité. Donc na zoni na réfléchir au moins mingi. Na bengi ye momo na bengi nga obosoli na papa ni ese na bitika ngai ote yebisa nga lobi nini ngabite azali pe na mama leki na emoko azali na poto to banda ko solo la na bien abengi mama leki na bango bengi riki alingo santinga te papa bengi na bite so papa lobi na nini pourquoi mon mama leki na bengi nga to nga lobi on se fait un peu un rapport qu'est-ce qui ne va pas. Bon, maman leki na bombela ki vérité na sena bitala papa bonga benga ta mamba do binanga. Okolanda ete waneza mangungu apa pamba. Abi boyo za poto nga za kin. Toza ba voisin. Donc na ocha vie en danger te. Et que ça la peut que to umela vraiment dissous 2 à 3 mois après ba eko déménager. Donc ba longwe. Bon, affection on a vraiment ça qui souté parce que na bande ko mi baté là. Donc na boya ki na sa j'ai na risqué vie nanga na sala ki moi ba réserve na Stéphanie donc ba eko longwa mais na moi bande ko ya azo ya Petro Congo akuta na ba camarade bon na bande linga vraiment ko so la n'était parce que na mi monnaie déjà que na koma ki en insécurité ti eleki quelque temps na yo ka grande terre benga bi yaka donc na pas grande terre to vendre singa bi bon so koli yebisanga vérité ndenge na mona la Stéphanie c'est comme ça dans Zemi Zemi
donc et traumatisé parce qu'on a regardé papa bango zemi ezali na oka na nga ki obebisa ngai so ko mamba zemi na bando mitam na bando mituna zemi yanga te ya nani quartier mumba ba ebe ke ngande mobile ya Stéphane bon admettons que c'est ngate nani ondima ki yanga te et au ça que non yanke na kimi quartier 2 mois na zaki sous na quartier te na lo nous a frère to bon nous a frère non que église na lo ki na église mais un pied dedans un pied dehors un pied dedans un pied dehors na kimi quartier na sali 2 mois du banda na MC camarade mon rigen na MC wana vraiment ça qui bras droit na c'est na bilanda no évolution petit toi les andeni ya MC ngabi o ki mani bango si ba longwa papa na longwa na musika ya salo di kambwa to bande kona mibali ba yo mena so ba yawa biso moto zo charge na bon o ki malo wa yuma boinde et refote ngabi na ko ki ma pete to ça bango so en face c'était na yozonga donc na yozonga moi na grand tierna na yo benganga pourtant na banda benganga plus 10 na na surnom moi plus 10 au plus 10 ndeni no za pinga plus 10 ngolo bani wazaki surnom moi na mi pesa katema na banda ko dinga c'est le mingi période wana tango longwe maison mère asali orchestre na e na c'est le plus 10 bon nga zo ika plus 10 wana et comment qui anga mais entre ta frère dans l'église un pied dedans frère un pied dedans un pied dehors na quartier ba ebinga plus 10 ma l'église frère en Christ allez na tuninga olukela ngani plus 10 mère alega sai mambo soni na bi mambo soni mamni na sai samla lo wana ebelo te mambo soni mamni koko banda lo bano pamba mère alega za ine mobulu ba sente uto pa mu medi bangi mo koto ba ya fils ba die ba kende pa ba mo mobile ngo ba sali désordre fort dans des aboisans nda kote ba ke tika tango le bibo na ki malokola na pemi bien omoni sko ko na lobi nini oya onko kwa mwansa olo bana yawa olo kaneli mwana bato mobile mwana bato inosa mwana za ine mobulu ti akenda nande paswa ki bazem nande nga bota to tsala ko mona na isu te pona sake fort abenga ape sunga téléphone te tilela tilo to benga na apete mais mwana kasi mwana grand tierner nande to sola na so tilelo to zane ba miti na WhatsApp na Facebook to sola ka e ko sake akei après aboti na okaka na sango aboti mapasa boti mapasa ba na pe ba pusani un jour pe na bonne volonté tellement na dingaka ebingi na bibo na bengi tardadi mona grand tierner na ese na bibo le on a besoin ya comme pas abino na ko commander no te so yo komi pro bengaka na yo zo tokene na kuma petit pas bon na kepe na moni bana abande sanga bo moni yo so papa te me bana baza yo ngabi nini la iso ngali na bota mapasa o te me papa o te na za nga na za libre na mbale on to kabwana na biso so ngo ya balanga tango zaki yo mo papa na binga za muta niveau na hote sko lelo so boti ngande na ko muta niveau na yo soute ça qui moi ben insistance na boyi na ego zonga mama bango ko moke luka mama o te o moni ezaka mambo bana balingana ki za circonstance boyela ngambonga libala moi si na mino azalia ti histoire on peut si là bon jusqu'aujourd'hui na ba pe sauter histoire na temps na yo tika na bi bon na ko vanda boité bon parce qu'il faut na se focaliser na maman nzambe bon pour na se focaliser bien faut na ba engagement parce que à chaque fois ça après 1 mois 3 mois papa benga avant tu as so ko loza moi mobali si tu as des relations na moi na bato yebisanga na yeba to kende to sola mambo za ya kotema na ba kwente pona boyi o ba mona ki na coin ba landa ki ba agressa qui était na yo linga une sœur à l'église Déborah on a lingié na yo zo jeune frère moto za ine na église na beteli lisolo nzonde mutu na betela lisolo kwa ngi na zo to nzonde pa chaka miso pa la sœur parce que akokane ko aborder la sœur te moi ko banga apparence ya sœur bon ngana temps na moi ça ta ba bengi ozambinga ndeni so na bina linga na olinga c'est frère ayo ki non ça va c'est bien
Sert pas sambela ka omoni mi pesa na mama nzambe ndenge yo po sambela c'est bien. Après si nga toli encourager nga c'est bien na biso mbali. Mais quand je suis parti, à qui a détourné nga qui ça ba grand frère il y a la sœur qui nga na olinga mo na bango. Maman bango tellement muta nzunzu maman bango pa bando sambela na église, ba moni pasteur ba vandisi pasteur. Allez. Entre-temps, on a déjà une responsabilité comme intercession dans l'église. Nous avons un choral, nous avons un instrument dans l'église. Entre-temps, nous avons interprété pasteur. Autant qu'il a un instrument? Bon, nous avons un outil. Nous avons pas grand frère. Moi, je maman Kulutu. Abanda obongisa instrument période. Bon, si le loi bongisa, ngande na kima parce que vu que c'est l'ensemble bon na ba condition ya zaki nango ya formation azaki asala son et pas we ranson. OK. So obligation zaki pratique il faut que dans zongo na ba séance ba répétition tant mato césar na la tuer logo na rôle na ngo au départ na banda ko kende mais période mo comme ba concert wana ba diffuser na télé. Tout le monde qui est dans les concerts, va filmer, va diffuser dans la télé, dans le quartier. Eh frère, ça va tout le monde qui a répété, ouais gars. Mais maintenant mixeur aussi mixeur. Ah, tant qu'on a yo qui bongo, ndé qui misa en formation. Attends, comment ça benga ça la seule façon dont on peut se cours et fanda. Et ça la théorie na pratique au même moment. Ndé n'era ko tika. Ba suspendre dans l'église, suspension à durée indéterminée. Ah! Na fandi ti ba mikolo ka ya église moi boto si nazaki na église lo lenge na ngaka ba ke ba fandi ti pasteur ba sengeli nga ba bolimbisi wana otala banda bo suspendre et même modération ba o batika li modération za moi malili ye faso ngaka nde ba yo bomela nga moto wana bazongisi nga tant pe bazongisi nga bon na mona déjà que non la sœur abanda iko akomaki occasion de chute à ministère tant ba yo zongi sanga pe aller na je peux dossier à la serre na mettre de côté na persévérer dans celle nzambe na moko so papa benga na sambi bon na luka so na zui na ya nai na luka ti à tel point Dieu a fait grâce na yoko ya dans de bonnes mains là où je continue à être jusqu'aujourd'hui choix wana. Quand je fais ce choix, c'était pas aussi facile à l'église. Donc on a ça choix wana. Nake na ebisi pasteur. Wana ngamom na kende vers le pasteur. Donc na ebisi ngabi. C'est bien, mais nous devons prier. Prends le temps de prier. Si tu es convaincu, tu viens me l'affirmer que tu es convaincu. Dans un peu de temps, wana zaki pe après le pasteur, j'étais le second conducteur à département intercession. Nous avons temps et à prier pour ça. Donc, on a essayé de mettre d'accord. Qu'est-ce que mon pasteur a dit? Oui, je suis convaincu. Oh, ça va, bon, tu es un homme, va aborder la serre si ça va. Tu viens me dire. Un certain le 9 septembre. Si je ne me trompe pas. Na bundi na chedi toi bachenga na stand by. Oh non, je vais te répondre. Ça a au moins 3 à 4 mois. Il y a persévérance. Nga bazo etibenga. Nga pe nazaka na patience wana. 4 mois après, ndete ko se mettre d'accord na la sœur. Quand on se mettre d'accord, il peut de son tour à qui approcher pasteur a dit c'est bon. Dala di kamboza boy. Pasteur andimi. Di kambu tango ekomi pas maman pasteur. Et boti problème na église. Comment non yo faut cela non nzambe. Koko s'engager na mambo olinga te, tu vois, tu es encore jeune aux en grâce ya nzambe. Basi ba ko baby ça ba ministère, tu vois, tu es encore trop petit. Lobi mambo belenga. Maman. Yokio mais otoliwa na ndete esili na ngope na bimi na zongi na kepe na kuta na mbaye na bita maman lobi na ngabo na bo. Bon, il y avait un défaut avec l'homme de Dieu, c'était quoi?
mamu nyonso bokoloba ne po na mwasi na ye andima te. Bon, ezalaki défaut te bon en fait ezalaki hypocrisie mo mwasi nazalaka na yango. Mwasi so aza na mobali na apparaître le roi ange. Mais so mobali aza te oki mama pasteur alobaka obeta masolo na bandimi omituni o ma pasteur to ma pasteur te. Pasteur abanda obomele ka moto. Non, c'est pas vrai. Nazongi. Nasima abengi la sœur de son tour. Yo penza. Wana mama pasteur. Ma pasteur. Abengi na côté na lobby. Abengi pe sœur oyo na côté na yepe. Abi yo penza. Na kitoko nyoso za na ngwana. Oh, mobali omoni okelinga Eric. oh ma pasteur. Ça elonine. Alobi lobi. Ici. Je pense que ça va maman na yoki na raisonner. Non, yo répondre. Tango lungo na benga téléphone ozabi. Jo onde na zanga na stade. C'est na uti stade na ozonga. Ozo ye lekele pa na biso. Na lagi na mama j'éteins le nom. Moi c'est pasteur. Tala mambo alobi na nga mambo ebele mais to mona na to sola. So entre tanga pe da alobe mambo ebele mais ye na bisa ki elote. Na bisa va na ya to lungo pe stade na komi. Olena ki na se changer na ko yeti na kwa na bona benye na téléphone c'est na ki na complet avance moi na koma liboso na bino ezate bima na kwa omonanga nga bimi otala ma pasteur alobi na boy na Alexa pa na yo na bongi na yo te na koki na ote na bongi na bato basaka na ba bureau ainsi de suite yo te nga pa lobi na nga yo za na expérience à vie koleka nga nga pe mambo le kana l'église. Pardon. Na koki na yo te boy so to sami nga bi bon nga nde na lingaki nga nde na dingi oza na expérience bon dans la vie bato senge baza égalité fo moko pa yeba mamuko de kamuninga po instruire pe muninga so biso so to c'est égal moko et simbate ça va jour à liboso eleki to vandi après quelques jours à bengi bando kenda ke zo raisonner mamni no raisonner ya te mama non ya aki susabi famille ba Eric est-ce que abete lors du so ke bazata na ndeko na Angola baza ne loko toko nyoko ama azo lulu po ba osombelo mafuta pa na bino pantalon pa na bino tu vas souffrir. Eric c'est un malheureux. Est-ce que so za menza ba l'action que non avenir Eric on est en loko a collectionner era pamba o sente yoti ya wangani yo alobi la sœur ayoki azongi abenga téléphone na ina mama ça va tongo etani abengi pengai oza pi mwana ngayaka ma pasteur asisi na ina tongo abengi yo kaka te pona nini moi si on a bando dingi oso kenda pa bon ngabi na zaki pa bon est-ce que pour soi famille ou est-ce que ça pensa famille à madonga kindo kieza kuna mwana ngayo kukufa kuna esiko le vraiment passa salama pasteur mus esika des escrocs qui était ngabi trop c'est trop to benga papa to ebisai papa pasteur to bengi pasteur to vandi c'est to ebisai pasteur ebisai pas vrai zambi so papa oyo ondima ndeni ondima tambo ko enregistrer je me suis bengi na bota ma courage na binzambe limsa na mam na oloba na papa azambe papa na ebige mam to oloba no ya mama ondi mate mais en intérêt monter to ko sele mam bon en fait ane lo mo na ebso c'est passé na ndako no pondi make mama aosa ministère ya Jezabel na vie na yo ondi mate na lobi na ngaboka bwana te mete ya ye ndenga memela mambo akuta na mutu mususu o ridiculiser papa bina nga vazi abi vazi nasema be mundo za wana ndako bo fanda salaire ya mama ya centre de santé pour azaki médecin donc il le za médecin ya centre wana ye mo banda benga onzonzingi ya au bon soin nde futaka ndako salaire ya ministère ya santé ndambu bochaka na banki ndambu chaka provision na ndako na kolata na bino yo ndo za ndako wana osaka dépense ya elote mambwana na lobi na kosi papa vandi nie
Tiabi nanga loba kotu nanga mituna te ngabi te papa poto évoluer o comprendre que maman za mambo ma BCC yo yeba te. Mam na lobi na kosi. Mon papa che. Pour abandonner benga mingi young man. Young man va te reposer demain. Donc on a été ngabi ça va 1-0 na zonji. Pour nini a moyen répondre à ça été pour à comprendre que maman t'a bêté la kio. Maman t'a bêté qui. C'est que pour comment le kabola maman la papa. T'es bon. Bêta zo kabola monter manao. T'es zaki ko kabola monter ça juste na bêta et loko moko pour papa comprendre que c'était ça. Bon, de l'apparence bon la princesse de l'Éternel ce qui au moni maman wana na gentillesse. Ndenge bo seka. On dit matin. On dit matin. On dit matin. J'étais l'enfant chéri. Yanda kwana. Mais na se retira na nda kwana comportement ya maman. Parce que na kanisa au dépend na mona ki on doit bandi na biso. Na ya papa na bande ko zongo moi léger. Mais tant que komi basali ya nzambe musu babande ko ya kote ya na église. Batuta musu ya famille na yozo mo ndenga zo critiquer bango ndenga zo lobaki bazana eloko te yenda lati saka yenda lié saka. Donc ceux qui akabelio ata 1000 francs. Yoba ke ceux qui yo OK. Et que Alain qui a kala ekota la obete di solo tifani kutoza aki wa lelimpia kana kabela ki ekuto 1000 francs. Soka kabelo elamba olata. Mukolo olata yango na miso abata obumba te. Muni lamba ngo banda obo yango pamba. Ngena bua kango muni simbi ouais. C'est que ça anda kuna obua ka sute oyo zo mususu ouais. Donc c'est une façon batu ba comprendre que loko za na ngwana e utake pana. Bon. Mais papa banda ko comprendre te. Ah d'ailleurs kuta ya kiawa. Aleli zala na zui biloko nyonso za. Soko kotina ndaka ah maman biloko le zate. Boye bake nombre ya bapa ya balega na ndako boye ba yango. Mutu kinga ndi kuta za ki aleli zala na ebisa zo ka biloko aki ali azui nyonso na nzungu. Eloko ata mongo etikalité. Donc azaki a repesa na gauche droite yebi. Mais ma bene so maman bref ma bene so maman pasteur bando sala pasteur azoi baté. Pasteur bon, koye bate c'est trop dur parce que abande ko ndi maté. Ti na monyango trop c'est trop, na ko se retirer parce que au moins nazwaka option moko ezaka volontairement. Donc bazaki na mwana musala te, babota pété ti lelo. Mais néanmoins le pasteur azana fillette na azana maboko maman a bango. Je pense maintenant fillette à cause que ça va 16 ans la fille. Mais la période dans la na ba 10 ans. Nazwaka option moko lo voyez maman bandeko ki musala presque chaque jour nga moko na volonté na ngana ça papa na bibo lokola boza mona musala te boza muto osunga binote yebisa maman soka sokoli babilamba na yo abenganga na bandu yo repasser leo ezaki volonté nanga après na komo kongo pa bato yo babila biso lobo kende pa pasteur journée mobimba oni ngozonga te ka ko repasser ti ba peso bloc olie musala nga na osa na volonté na nga ba ofutela nga ngote batu musu ba osala ngo ba ofuta bango. Moi je le fais parce que c'est mon pasteur. Komi mabe na ina tu ni nga balinga nga te église oyo aboti makelele. Maman c'est pas grave bango nde ba ebiote nga ireki na ebio komi ko continuer à tel point na koka esu ko supporter te nene c'est pasteur ngabe moi maman osala muko na osuka ondima tegeze reki na respect nyonso na kanango ondima tegeze reki avant na komo na za nzamba zwinga musika boluka te na ba agissement mama bozongisanga na sima pona ko agir mabe boluka nga masina bolukinga na Kinshasa bo mona ngate mena na masina na Kinshasa pasteur tanga mona lobi bu commissaire a convoqué ba mikolo ya église avant d'ici bango abenginga bapesa nga toli. Oh non, il faut éviter maman, il faut comprendre maman, comprendre kaka. To comprendre mais yo pesa toli a me ko changer. La princesse n'a pas changé. Campagne on est bandé ko continuer. Alors benga nga finginga et pas la sœur, alors benga la sœur a fingi pas na ngai donc au do ba mambebe juste rapport akabo biso même. Aye batesko mamnyo so lo baka. Soga ebisi nga na benga la sœur na ebisi. So pas ebisi la sœur Robert nga esanga mais ya ebate ke no mam nyonso do baka to se partageaka. Non ya ba kiti na ba mesa. Ah
Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 bena katika tasaka fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Dès qu'il n'a yebisi ngai mais na limité. Na lingi na mona ki mona beso. Po likamba boye. Na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, tu as un système en bimbi. Nambongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh lele Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau en France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Chose grave, on a supporté à rater. Un jour, MC Pasteur a dit bon, maintenant là,
je suis prêt. Il faut n'a qu'il prédoter la soeur. La soeur a dit, oh, ça va, c'est quel jour? On a fixé notre date. Il a s'est renseigné par la bango, qu'est-ce qu'il faut? Non, c'est la réponse. Comme ça, je vais fixer une date. Le pasteur a dit, non, c'est pas un problème, ça va. Et comment? Non, celui un pasteur en secret. Moi, c'est un secret. Même le responsable de l'église, il y a 3 jours avant. Mutu muso aye bate ye mo abedi nga matoi ata mama aye bate ngabi na so na pasteur 48 heures après donc il solo panza l'église mobimba mama kuta za akiao abi yo karate oza kizengi apeki shoti odinga ka ke ba letali okukufa libota ya bandoki wana okusa eloko te mama mabese mambo bolo babogolo bona miso papa oto lo bate point eloko obombeza na te na bengi papa na téléphone c'est là yo lo bena ngeza secret so comment egomi na mnoka mama ponga mo mukoli kambo bendinga mato lo bike to lo bake mama za songi ayeba te mais yo yebisi ndenge nini ote to bando sola ya sa ki di bando moni de to zaina bureau to komi na ndako elle m'a posé la question bondo so ani ne reki bo umela ki bonga la sina yo kainzala bon na mona ki moya obombele za ta zaka mama yango na ebisaki donc et déranger tellement parce que azape papa en réalité mutazanga mabete mais l'homme de Dieu na yemoko azaki très bon mais faiblesse n'est ma casse c'est que non azaki na autorité du côté à moi cité et j'avais vite compris que non vie position moi si azaki na yango yon moi bando ça pour soi faiblesse n'est azana autorité parce que azaki même yemoko papa soka telemele lo moi mabe mama sali oka mikolo na vimba na ya na existe na longwe na comme nango samba na âge ou soit na okanga bisaka na oke pa biso église ezo en charge foute la kenda ko lié sakai ba biloko na moi banda lo ba yo personnellement na banda lo ba ki yango banda sala moko manque ya force to manque ya autorité ya papa ko gangela ye na ba mamususu tokei et comme il joue après d'autres, il y a un aboyi, maman aboyi qui était. Abi bon c'est pas grave qui était mais l'essentiel pasteur Azaki informé to zongi parce que généralement na bande ko ba précédent à l'église na ebi ki zaka soki boké près d'autres quand vous venez à l'église on doit faire cette annonce là officiellement que non bateau yo batunyo so bayeba po ba ata ba moni bino ezasi et comme il y a batunyo so ça la maka wa biso to komi to ya dimanche bo et ça amité so na batu bayaki na biso moko to yeba te tactique na église échanger to nini bon na mona ina ngango pe gravité batu bayeba te rien ne change l'essentiel est que les deux familles bayebi yango officiellement tant on a ko landela ebe sanga babi mama lo baki ko sa amate lokola ya boyaki boboyi koyoka ye na yo na la sœur bako sa bino présentation na église te aza papa soki papa meki ya osambela sauté na église au papa okamba sko papa pe oyebika nde papa zaka aseni se soumettre bien boy bon so rendre à Dieu lokola ya aosa la su nzambe ayoka nzambe tako moto sa mwasi nene sika nzambe gloire à Dieu natiki na ngape to continuer donc on sentir que non a mo la biso ba écrire dans l'église ba sœur ba solution sur la sœur te ba frère ba se retirer là maintenant s'il vous plaît évangéliste Eric et l'eau connaît cause de base oyo maman pasteur Kobo ya binombalé est-ce que azaki na mobile a la sœur toi azaki na moi c'est pour la pesa et l'eau connaît tinine pourquoi bon jalousie les sur base ya nini bon je vais arriver là mais si le lot n'a comprenant et pas nanga personnellement n'a comprenant mais chez la sœur je comprends parce que une fois à loba yango ouvertement et ça le dit que non nazana ami nanga moko micro s'il vous plaît nazana ami nanga moko docteur aza jeune aza mbongo ebele kitoko za nango banzoto za na yango soki okobala ye to bokobala na ye ça sera mieux
Desca na ego comprendre bien bon c'est quand qui bibala moi en commission apostole le que moi na nga ya église tamso comme collègue né médecin abanda ko financer moi bambongo tamsusu yangwana et comment donc eko comme tel point que nanga na ye na la sorte eko comme na niveau moto oso la souté to sembe l'église mais to so la te na pasteur to so la te pour ma bien les gars tellement mingi à tel point il y avait certains protocoles na ye ba so la te ba yembi musu na ye ba ndo so la te so problème n'est que ce qu'on yoka na ote la princesse de l'Éternel c'est que faut batu nyonso baza pembe na ye ba yoka na ote so batu baza pembe ne a remarquer ka moko aza proche na yo c'est que yo pokoti na liste wana pembe ne ko ya esute loko na bande ko bongisa son o ba lo baraki non mabe o sala lelo o buka yango plus tard. Pourquoi je dis ça? Na moni ke mabe o ngape na lonaka yango na koma ko buka parce que comment ezaki na période mombo ceux qui na kati ya bayembi ezana moko oyo yo se planete luwanga na manda sa so ka bengi ngabiaka muni mutu kingane bloquer micro na ye mungongo na ye ebimate wa ma pasteur liyo mto sa soma pasteur so ayo kana muyembi mawote ceux qui azana conflit na muyembi moko yeba ke non benga o ma wa nyoso pour lia fufu otoni bloqué. Madame bloqué pour ngam na lobby bloqué. Ce qu'on a bloqué ndeni ba oyemba ba onyo ngam na lobby. Ce qu'on commis entre le four et le moulin n'a exécuté. Donc c'est que bino nyon son église wa ndo banga ma pasteur na bino. Et son ngamo na sali bonga pesa instruction na yo quitter. Na go sa ta 1 mois to 2 mois. Na modération na matate. Ngape ba sanctionner nga wana instance ou tie pa pasteur ye moko. Pour y avoir un programme à modérateur il y a mois il y a semaine non matin sur la modération te ou quand tu vas au motono you salini pour la modération tu au mono soute n'habite tout ça pour modérer rien vous en loko sali pour ça qui attend la semaine à modérer te dimanche qui pleut faut qu'il neige il faut la modérer attend na obé il faut ba ya ba pesio ma ba kisi na tongo na de sorte que aux arana na makasa ta hotel na modération na fisque 2 heures d'état soko si so qui là na problème exactement modéré kaka mais comme ma dimanche ele kaka so ba ke ba tuni pasteur non à se me conduisa qui ça va à ozonga na programme et comment ya jusqu'à tel point pasteur a se laissé faire na faiblesse ya maman a convoqué maman nanga a convoqué pauvre papa a convoqué belle-mère nanga a convoqué beau-père nanga na ba ancien église na réunion de be pe cause à réunion te bino mo bogenda benga bango to yemta bing seba abinga bana ba téléphone bon en fait netinga apesa nga message pour belle-mère nanga to bando sambela ne sika moko ya apesa ke message abo maman jour tel yebisa papa boya na osana besoin na bino na réunion yanga loka to bando sambela na bango te. On va dans une église catholique, c'est à peine de baya église de réveil. Nga mom na même message. Mais cause na été. So ta malobi na nga bongo nga pe na ebité le pourquoi. Koto ya tindi maloba. Donc pe ba komi na ndako ba ebité le pourquoi la sœur m'a appelé. Ah, maman lobi na nga pasteur alobi na baya samedi na 10h. Azama solo na bango. Ngabi samedi semaine na to ngabi oh nga pa lobe na nga na bisa mama na papa baya samedi na 10h nga pe na sangate yo pe una lobi yo sangate c'est que danger ezao ça va problème ezate to ya réunion lo so ya lingi atumba biso pona mwasi na biso to niki esko na biso ba boti na biso po ayo kasoni mambo obombe ezate mambo okosele mambo ezate to za na réunion lo ba beza na église nous allons dire la vérité rien que la vérité 10h après samedi comme raté comme 10h et raté comme qui sont sautés. Je bénis le Seigneur parce que le pauvre papa a la qui n'a tenté à yakate. Beau-père n'a pas qu'un musala yakate. Je considère que maman n'a belle-mère n'a y est le pasteur titulaire second na des anciens de l'église. Donc comme il peut te fandi.
eloko wana eshokanga tel point na mona ke basali ya Nzambe na ebite soki kobanga Nzambe eza to tobanga abato to komi na réunion pasteur Azuma lobo merci ndenge boye elo na bengeli bino awa ezaka moko abandi na mama nanga mama Charlotte mama ndimi papa abi ngai naza pasteur ya mwana o ya mwasi na ya mwana ya mobali na boyi à la longue mabe ekoma ezala o pasteur oyebaki moyebisa ebisote omoni mwana nga moko pasteur soka katelinga lingala oyoka mukuwa mukongo malili azamaloba mabe wana yo te wana oloba na la sœur apesa est-ce rapport et pas belle mère na mama nanga azamaloba mabe okoko supporter te aza très insolente aza impoli nga moko pasteur na bango na bundi na comportement na moni ba o changer te yango na lobi na ebisa bino po na mona ba o ba oke na mabala parce na boyi ezala ke mukolo moko ke kotala mwana ya mobali okoma boye bokilo na boye opeso ataki cha ovanda donc soko okomi na niveau no eba déjà ke azaka impoli pasteur ne déjà yebi ebisa parce que tango aloba na belle mère na ye entre temps la maman belle mère na nga paza wana kolo mwana zana oyoka rapport ba opesa ya mabe na kumba mwana alobi asilisi abaluki koto mama ngalula mama ndimi wana mama ya mwasi wana mama ya mwasi omoni Eric na abongwani te soko osali baje oye na ndaku na bango okuti azogangela mwana wa mwasi kopekisa ete akobeta na yo makofi ndenge omoni afandia la princesse oyo komona lisolo na vanda boy mayebima na misu so mayebima na misu na oyoka kanda mayebima na misu na mona ke ma pasteur oloba ko oloba yango te pas oloba on na nani na belle mère na nga direct sko na fandi na otala ekoto te na chelongi bo mayebima na misu habita Eric aza prital na ebisio même nga moko na ba réserve pe Eric même baninga nyoso baza église abayoka ka somo nga kutu mona za kasona lobby bayoka nga te mais soki Eric a lobby batu nyonso faut balenga il faut ça la keba. J'avais aimé la sagesse de ma belle-mère tango a lobby a sabi papa pardon oyebi koza papa mabe limbisanga na bengo papa mabe. Qu'est-ce qui fait que bano balingani na église biso baboti to eba ete yo yebaki otiki bango ti bakoma na niveau ya osa après dot mambo nyonso yebaki yango avant oyebisi biso te parce que bana bakoti na processus na bango baolengela libala nde mambo ezo ya kobima en fait libala eza ya bango mibale mwasi na mobali na ende balingani soki bakomisa ndako na bango terrain ya box babeta na kama kofi mikolo nyonso etali bango nde nazawa naza mama te oyo asalelaka mwana choix po lobi ntango ebebele komo mama yo moto ponela nga mobali choix na ye ntango asali choix na ye aza mesure ya koassume baresponsabilité na ye ti suka mama na ngai ozwa maloba bi papa na respect nyonso napesako na regrete petit mwana nga sambelaka awa batémoignage nyonso apesaka mpo na yo na regrete et je comprends pourquoi jour ya prédote ya mwana ozalaki kaka timide moi sinon akange elongi natuni bino kutu qu'est-ce qui ne va pas yo lobi non maman santé eza bien te yo poza tellement fatigué ya mwana oza na esengo te nzonga nde bosepela ete bokendaki mpo na nini fale boboya na bino ngai naza mama moboti soki mwana afingi nga na omona kaka ke Eric moto afingi nga na oboya ete aza mwana nga balobi basisi apesi ancien moko ya église azalaki wana papa Denis maloba papa Denis na soni ana abi naza na eloko oloba te ayopesa seconde na ye maloba seconde abi te nga na oloba te namoni Eric atombola ye mosapi c'est sûr aza mambo oloba nga na oconclure
bayopesa nga maloba. Mais na sanza de tout sauf de rien. Na mambo mususu mama banda oloba pona emo pasteur o na yebi c'était même kolana na bimisa ki pona komena na kanda mo ata babengi nani. C'est pasteur c'est na raison makamandol ba ki kanda na ezaka ya mabe. Te bon en fait kanda eza ngo mabe te hein, eza émotion. Mais kanda o na komena ngo c'est parce que pasteur a yebi ba bêtise ya moi sine. Azui yango a protéger yango. Le roi moi si n'est pas le bagui n'est nini bon pour à déstabiliser ce fait qu'il y a ba famille directe, il ne pouvait pas le faire en tant qu'un homme de Dieu. Pourquoi pas au départ tant ngamo na keko ebise aebise ngama mbwana ngamo do bana ngamo te. Pourquoi la sœur yé moko aebise ngama mbwana te mais fa ebisa ba boti na biso et ndenge na ebeli beau père nanga na kanda za na otam so shoko na ngalo babi esidi Eric na mwana nga na mona ko sute ndenge na ebeli. Mais Dieu est grand, on peut ayakate. Na bandi ko détailler ma be moko. Na si ici. La sœur Azuma loba na tout na bandi loba bita la benganga na musala tala boy. Pasteur banda abi, hein? Alongo dino ordinaire azaki na ngwa pango si mutoki. Ngabi merci. Parce que mambo to loba na second aye. Na ancien vendeur liboso mamusu se concernait bango biso to yebaki na itali nyonso sauf rien. Mais ça bi mambo na lobi na kosi yo mo yebi ango to yebi ango te pasteur atie mutu na se ba mo ancien zui maloba abinga to li na opesa bino riki awa to yaka kosambela nzambe bokanga ka motema ngakutu oyo baloba na ngana zaka na mari na femme de nuit. Yona ninga ko bala te na yoke sala no ngelo te po papa na zaki misu mwa mine na biba benga na za misu lokola ibu na lobe loko te na yoka ngabi te o na limbisa ngabi limbisa te so limbisaka ongo batela ba mafinga wana na mutu te oza no na mutu limbisa te neton ba yope sa seconde maloba c'est un papa que j'aime bien ti lelo to so la to benga naka abna ngabi Rick. Mais je te dis aujourd'hui, quand Lélo, même plus tard, tu me donneras raison. Au monde de tout fandia, en jazate. Sache-le bien que le diable, ce qu'a coûté, moutou na présence et ensemble, il peut utiliser n'importe qui pour te séduire, pour te faire tomber ou pour te faire reculer en arrière. Bino bomo naka papa lobaki maman lobi. Les diables peuvent les utiliser baza batou. Bana maina makila baba anjité. C'est un homme de Dieu maza anjité. Avant d'ana lola ta avant d'ana mokili, il a des émotions, il a des sentiments. Il peut être pour, il peut être aussi contre. Dans le lobby bongo la sœur a eu parole a dit mais papa au lobby bien mais comment y est pasteur à côté que Satana a envoûté et pasteur a tombé de melongi. Atali la sœur a bengi à lobby. Keba. Dans le bongo. Et c'est ce que moi, amusement, mon bébé, c'est un sorte de seki. Donc, au seki, et si les réunions, si l'on non, il y a un dénagana loba. Bon. Il y a un autre qui est beauté, mais c'est que bamité, madame, c'est ça, aux oka, nous devons nous excuser. Bon, au fait, moi, avec papa, n'a pas de problème. T'as un papa, au tic à la papa. T'as un problème, mais t'es maintenant, oh, nous sommes le bi, la limbisi n'a rien regretté. La limbisi n'a regretté. Donc, je n'ai pas de problème avec lui. Bref. Bref, tout s'excuser qui quand même. Nous sommes excusés. Au fait, bon, on n'avait pas pu tenir. Bon, et tu as la fardeau mon thème. Culte, je ne pressentais plus vraiment pour ça y a jusqu'à tel point, on a bien les seconds pasteurs, on a dit papa. Bible lobby, batumi balé bakota mwanza monter so bayokanité. En fait, je trouve que ici, ce n'est plus ma place, je dois quitter. Oh non, tu as dit ça parfois par rapport à Mambouele Kangabino. Bigata Mambouele Kaki, je pense que c'est clair. Dieu a permis que cela soit ainsi, Tamsopo, et Motona Mouta qui est à gauche et l'autre à droite. Dès que ça là.
Il m'a conseillé, il m'a fortifié, kaka. Mais avec la serre, ça n'a pas tenu. La serre, avec une option, il y a Kolongwa. Quand il a quitté, serviteur, j'étais en train de servir le Seigneur. Mais cet amour-là, je suis allé voir encore l'homme de Dieu. En tout cas, tu dois prier pour moi, je dois partir. Parce que surtout comme il fait très attention à poison. L'esprit n'a pas dit maman, non risque na kufa avant là je dois partir. Na bandi ko se prier, si on a pris, prends le temps de prier. Si certainement le Seigneur veut que tu ne sois plus ici, tu viendras, je vais prier pour toi. Na qui na côté père retraite donc na zone na Saint papa je dois partir. Est-ce que tu vas où maintenant? Pour rester à la maison jusqu'à ce que le Seigneur va m'orienter d'aller quelque part. Et je suis allé, il a prié aussi, je suis parti. Je fais presque 2 mois à la maison, j'étais en train de prier. Et après, la sœur est venue me dire, il y a un homme de Dieu qui te cherche beaucoup. Attends, pour ça, non? Un homme de Dieu. Bon, en tout cas, na baya qui na osambe là, na osé la nzambe parce que na monnaie déjà que dans na église, bah genre il y a un comportement dans autre vivre et blessé parce que c'est une église que j'avais commencé au moins à fleur d'âge. Dans un baptême na ngakuna, bien que le visionnaire était décédé, il y a qui le rôle à second. Donc un collaborateur, le visionnaire Azwaki, et j'avais trouvé qu'il n'y avait plus ma place. Tant que travailler dans j'aime pas. J'aime plus. Oh non, il a besoin de toi. Un jour, l'homme de Dieu en question passé. Après son tengaye. Quand mon ami a benga dans son église, on a partagé. Je suis arrivé. Non. Bon, je suis là. Pas comme je suis là. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'orientation, ici donc. Et ça fait une autre histoire. Il y a bêtises, donc ça n'a pas permis que je puisse demeurer encore là. Merci, évangile Céric. Question que tu n'es kaka. Est-ce que dans la serre déjà beaucoup minda kumoko? Pas encore. Pas encore. Hein. Les processus sont en cours. Bakomanda kumoko so Singambo. Vous êtes à combien d'années na fiançailles? Combien d'années na fiançailles? Il y a au moins, le 9 c'était au moins 4 ans, si je ne me trompe pas. Oui, le 9 octobre. Au moins, tu as pasteur Zaki a raison. Bon, raison par rapport à... C'est par rapport à temps. 4 ans. Bon. Église choqué c'est bon en fait oui et quelqu'un peut vous bongo mais entre autres on a 4 ans dans mambo belé to côté nango après que longwa wana et en mambo belé combien maman parce que c'est raison na moni le ko c'est raison pour le peut c'est raison ça qui non à souffrir à onyo kwama mais tant sous bateau ba yebi tant to zaka kuna so ba omone le lo ba benga nga ba bisinga ba bi félicitations pour la nini pourquoi nini par exemple kitoko bakisa ma ko dekanda za. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Gloire à l'agneau. Évangile Céric qui continuer vraiment conseil clé na témoignage na koko zani. Conseil clé ndenge na lobaka na baboti na bilenge lokolanga, je pense à l'introduction na lobaki mikolo na c'est la slogan moko répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Conseil clé ça que bandeko belé na ebi ke bandeko belé ti lelo ba c'est la nzambe même ba sali nzambe un pas dedans un pas dehors. Or la Bible déclare si tu es ni chaud ni froid, le Seigneur va te vomir. Place nous ezate. Donc tango zo sa mabe o bato ba yebite ce qui lui est surprendre. Ndenge na lobaki bato ba lobaki banda ko loba Jésus revient bientôt ayaka pété. Jésus ne pas venir aujourd'hui mais lui va payer. Tango kufa
e okufa na etani o Bible lo ba wei kati na nkolo mukolo asuka ba oyoka kelelo bata liboso so soki okufi kati na nkolo te c'est kelelo oyoka te. Essili? Oui, c'est moi ça. Merci, numéro de téléphone l'évangéliste. Plus 243 89 550 27 40 plus 243 82 340 31 09. Promettre bana nzambe na émission koya vous parler sur quoi? Prochaine émission je vais parler sur la repentance. Nicolas Yaron dénoncé là. Sur la repentance. Oui. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Allez-y comprendre que quatre églises et cause à peine bateau à Kobe Tsoma Bako, hein, Kobo a essouté, et nous colbatons que sur moni Jida, par exemple 12 disciples à Yesu, yenda fin, te, ataba simbisie, qu'est-ce ça ma bonza, so moni mukola te ka Yesu, Kobe Tsama no libakute parce que te ateki Yesu ana fo Yesu matana croix. Biki ça va te belé. Comprendre. Donc, maman pasteur a tabétué le bako, sœur en Christ, frère en Christ a tabétué le bako dans l'église. Kobo ano Yesu te kangama na Yesu, zala na Yesu. Mais bisika au moni kozo kosela Yesu nzambe na kimiate. Parce que so comme demeurer place ozo kosela nzambe na kimiate, ozo tikala wana et comme lisumu. Olozo bénédiction ou comme ozo malédiction parce que so moni pasteur yo kangi kanda. So moni ma pasteur okangi kanda olenzamba pambola yo bénédiction zo kitana zo yo ekobando zo yo lisuste yana on lisumute otiki no nzambe te motiki place oki ko luka pa ndenge kola bi sortez au milieu d'eux ou bien ABC Abraham bima kende bisika na ko lakisa yo don nzamba ko peso ba signe na bandenge belé obimi na okisela nzambe calmement. C'est un peu ça les sommes sous toko zo kaka la fidélité quoi parce que ceux qui baotumi bali balingana kité l'air oyena o lobby oyena o lobby bakoka bwana alors frère sur predota mwana bato o laka libala ateko kisi 4 ans 2 ans 3 ans malobana oui non eza oui non non eza la non bambonge mi pepe et kabola binote. Ce que je peux retenir on a témoignage à frère il y a évangéliste Eric, excusez-moi, il y a évangéliste Eric Yangoana. Que le Seigneur vous bénisse. 6 ans de les Nazaréens. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Témoigner Jésus-Christ, bénir l'œuvre de Dieu et le Seigneur te bénira. Alain Kiakala, accent Isana, Batuote, accent Tchao. Shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, de accepter Rabiso Nabanda Kunabino, car le lingue tozali. Vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga kakolanda mingi mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens news donc neka ke komami wana les Nazaréens news parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique donc moi toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens news donc les Nazaréens news nde ya bino les Nazaréens news les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens news ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe ndeko s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît ba bolinga nkolo
la sœur Tiffany, la princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission au Tali, attaque au Tali. Donc, toujours sous kaka na ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout que moula izate, donc, ba témoignage au lundi, table sainte au lundi, mission ka au landa oyo, attaque au lundi à mouké oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa rawana. Donc, sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque. Au moment titrage wana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Let's go. Merci Jésus. Merci Jésus.